Ah, hey, Fidèle Story na Kinshasa, hey, Fidèle Story na Brazzaville, hey, Fidèle Story partout, hey, toye lisusu na film oyo, hey, ba Fidèle na ba Fidèle nyonso, hey, tolanda film oyo eza kitoko. Film oyo eza elenge oyo wapi. Film oyo eza na ba leçon ebele. Film oyo tolanda yango na bokebi nyonso. Nde onangayo kozala dessus te ya kolanda film oyo. Mais avant, abonnez-vous massivement s'il vous plaît pour na kolanda intégralité. Film oyo ezali na 3 épisodes. Film oyo eza film kaka ya 3 épisodes. Mais ko raté ata épisode moko te ya film oyo eza kitoko, eza ba partie moko très important et eza na conseil. Merci na ba fidèle. Merci na ba fidèle nyonso. Merci Naba Oyo Yangai, les amis de Fidèle, Fidèle Story Yangoyo, Bozota Lato, Bozota Laté, film Nabiso et Badaka Awa, et pas papa, bimina maman, na pasi ya zemi. Bazoluka epai neni bakoki kokende po babota mama bota tolanda film oyo na bokebi nyonso. Histoire oyo eza très touchant, histoire oyo eza na ba réalité belé odugo nina ngo nzambi yaka o mama yako simbela nga moso pardon. Mema yaka ne koto yo sala no kilomètre kota bokoto. Film bandaka gu, film bandaka kitoko yo wapi. Merci à Rovia Fidèle Dimakesi mère à Palais collabore. Merci à Serfi Fidèle poussez Tindika forcé, Tindika maman ayaka kobota film oyo na dédié yango et pas ya ba femme message nyonso to na ba hôpitaux bisika bozali na ba centre de santé musala malamu bosalaka bino nde bato bopesaka biso vie. Bino nde bato bosalaka en sorte que tobotama tika nzambe abakisa encore sagesse pe intelligence. Papa yo pe azozela mama bota mwana abotama asali nini uti wapi na oti na obligé mais nazalaka abane belé. Est-ce que nyoso za malamu ko tika ko bondela te to bondela lobini ni okolobanga kena tika ko bondela te mama lobini nini akoma na zo za sirke loko komela ote ya gate okyo susubo okyo wapi nzamba lola o nzambe na bondeli yo mos nangana mwana basa eloko te. Pardon Nzambe yokela ngai. Pardon eloko komela bango te o. Nzambe pardon. Yaka mama. Yaka te otiki moto malade umeli. Nzambe eloko komela mos tangana mwana te o. Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Ba fidèle na ba fidèle nyonso Fidèle Story yango yo bozota lato bozota lato avec moi votre humble serviteur
le président Fidel Di Motonzambe, le grand manager, la star du moment. De la biso yo, maman sage azo sala ba effort nion surtout pour abota aoti kozwa makasa ba infirmière nion surtout ya République démocratique du Congo ya Brazzaville partout ya 4 coins ya Congo Kinshasa na pesi bino mbote film oyo eza po na bino na musala malamu oyo Boris kaka basolo bapasi po na comprendre soin na biso tika eke nzambe apambola bino vraiment tolanda film oyo toko comprendre grandeur ya musala oyo ba mama infirmière ba docteur basalaka tindika poussez pousse nzamba zwa lokumu apambolio na mwana mwasi oza beni obina me nayebi te soki eza na bikisi topesa soki eza bendiso topesa nini obina bana bazali don euti na lola sepela yo ke sengo za na sengo o comprendre le côté obina naza ko jure soki o comprendre que sengo naza nango pona yo tango zolo balanga bongo mwana mwasi ndeko abotami aveugle mwana baboti mais abotami aveugle et en plus mwasi nanga zwi ba complication ebele aza na état moko ya malamu te nazosambela vraiment nzambe asunga vraiment ke nyonso ezala malamu magra boti mais azaka bien te oh nzambe o naza vraiment na pasi makasi nzambe ako permettre bongo mpona nini mais nayebi ke nyonso to ekozala malamu il faut kaka ke ozala na kimia nzambe ayebi le pourquoi naza confiance ya nzambe Fidel di story na Kinshasa Fidel di story na Brazzaville Fidel di story partout ba fidélien na ba fidélien na nyonso bébé pardon zonga vraiment ko rétablis-toi pardon zonga bonne santé na pour ça na yo ojugo kozangelo ko tebi to nango pour ça na ifona ke lukango lisusu oui kende luka yango bakisa mwa mbonzi tia mwa solo na kati tia mwa ngai to balola mwa melaka mwa ngai wana ekosala bien nazoya na ke luka mwa solo ekosala mwa bololo wana yaka na solo ngai mwa mbonzi to balola ngo amela Fidel di mauvaise production agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi balobe la maison na yo. Bosombiango. Ezo coûté combien? Nazo titekango pardon, nazo ya mutu na hôpital. Na peso 300 yaya, eza 1000. Pardon. Pardon, pesa ngata 500. Pesa ngata 500. Naza mbongo te nazaka na 300. Naza ngo besoin pardon. Naza 300. Est-ce que vous aidez na pesa ta 400 kasi. Na pesa ta 400. Promets pesa 400. Pesa 400. Papa zoluka mbongo pour sunga mwasi aza maladi. Mwasi aboti ogo. Pour nous otala eboye. Oju. Pas ces obakisama kako bakisama. Nde olanga mwasi.
Bayebisinga que moi na ya perdre makile belé tanga banda ko bota en plus aboti moi naza aveugle. En tout cas pe moi sango aza na état malamu te. Nzambe. Nzambe vraiment. Pour nani nzambe ko permettre boye. Moto na pasi. Pe so pese so pasi. Nzambe problème vraiment nzambe tsalo boko. Nzambe vraiment pardon hein. Ndeko na ngai nzamba sunga ye. Moyete nzamba sunga ye vraiment. Oyebi na so comprendre garçon oti. On dirait dans la famille te azaka ye moko bana basi bazate eza vraiment passi. Naza ko assurer eza passi vraiment. Pour ça ko sunga mais so ko sunga ba ko ba lo ba o ko mo sinaye. Nzamba sunga ye akoma bien. Ndeko na biso asonyo kwama mwasi abotaki mais à perdre makila ebele faut ba melisa ba kisi ya makila pour que permettre ya se rétablir. Ndeko na film eza kitoko makasi. Film eza bien histoire eza goût ko zapete. Ndeko na landa histoire oyo ndeko yo ana tiko teka nyama ya zamba zimbongo asombe makasa ye ya ye nango na ye na eloko sengaki na yebike na zuma ta ebele massage ndingisi mutu ba filede tolo bate o nazo kanisa ya o kaselo kongo sengaki na ye nango ti zala makasi yo nazala mobali nazala makasi lakisi nini akoma na ye a tenir te naza désolé pour na nini akufi olobi akoma na ye akoma bayebisi akufi me yazo ndima te akoma otuko asali nini filme bandaka pasi filme bandaka na kolela bandeko na ngai film eza kitoko akoma bafidélia tolanda baépisode nyonso ya film oyo eza très important intéressant mais film oyo soki oza moto ya kosupporte pasi te s'il vous plaît kolanda yango te film oyo eza pasi ndeko mobali alelaka ndeko na biso alelaka mwasi na ye asalaka nyonso merci na bapapa nyonso tu oyo bazobunda butu moi baza kosakrifie bavi na bango bazotoka mpona koluka solution yebisa ngai 10 mois déjà yango oyo oyo mwasi akenda nayebi qu'il faut kozwa so ya adese sikoyo nyonso esili namemeli yo mwana ye yo donc mama azwaki mwana depuis azalaki bebe ti mwana akomi 10 mois mama azwi mwana aye kotikela mokolo mwana ye après 10 mois merci ojugu nayebi te ndenge nakoko remercier yo mais naza vraiment reconnaissant nyonso oyo osali merci problème eza te nzambe apambola zwa vraiment so ya mwana oui nakozwa so na ye merci nga mpe nake sikoyo merci vraiment nabondeli yo mwasi akufi atikeli ye mwana adeze azwi mwana ya 10 mois papa ye yo na mwana na ye bandeko na ngai film oyo eza sukali film oyo eza elengi film oyo eza gu obi ben ozolamba nini yango susu mpo nini ozalaki na réunion te réunion nini ese yo yoki teke réunion moko ezali oyo baza na besoin ya bato asorti ya communauté nzambe na ngai nabosani
na loba ko to ke na kozala mena bosani na bosani ta condition nga nazana mwana donc mwana zolela ndenge moko osakana te oyebi de situation na ngai o bino kokufa vao o kokufa vanta na yo siko na kosala ndenge nini siko na tika mwana ngai na tika mwana obena na ina mukongo na teke na mukongo boye on a timana zo batelo ko na kosala oyebi ke na yebite mais il faut yaka na conseil oya eza très important yaka eza le moko ko pesa makuna ya soko yeto ko futa mand na futa mand oui o ko futa mand na prévenir yo yaka ba père responsable nyonso oyo ba mama batika bana obokola bango yo moko film oyo na dédié yango po na yo ba orpheline nyonso film oyo eza po na bino fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te ndeko na biso réunion azalaki obligé à kokende ye wana azwaka bébé akende kaka sino akofuta amande ndeko nanga mwasi nakolemba kozala étonné te donc ozomona te mambo ezaka village nini yango mbala liboso mwana botama aveugle amonaka te yango nde ozoloba yoka nga nasokipaka na makambo na nga kotianga na makambo ya bato te pardon nabokokota makambo ya mutu fanda na yo yebaka makambo mama mwana wana kufa watika mwana aveugle eza makokamwa o oyi nzambe ndako permettre makambo bopona nayebi te o lemo osuza masuma papa bilinga ayikolinga mwana mwasi moko boye boni après midi mwana pe akomi aveugle ye wana moto nazolobela yo ye wana do akoma mwana ka bongo do ndenge ozomona bongo alambaka na mwana asalaka na mwana yo pe munoko na yo okokanga ote tikanga na kena ngai kuna po ni koloba boye kende kuna moto songi boni boye ko ni nango boye ka fa makaba batolata bamasongele bafidedie nyonso to ya songi na bafidedie na nyonso ya songi filme oyo mpona bino na dedie bino yango ndeko ayaka na mwana na mokongo bakoma koseke eza blague nini yango olingo loba nini boyebi bino soto ke mwasi nanga akufa atika mwana sikoyo nasala nini nabwaka ye boyebi natisala nini do natika ye na ndako ye moko mpo na ye awa na réunion donc naya na réunion na ye eza abomination donc naza kopa te sina koloba nini kende na yo kaka okoya na réunion na mwana te ese moni faya na réunion kende na mwana toyebi koza na mwana bebe kende film eza pasi film soki oza na motema ya kosupporte te okotala yango te papa aza na shwa te mama akufa atikeli ye mwana ya bebe mwana ngo ya bebe olia aloba te akoloba mwana bebe aza baba alobaka te filme oyo na dedi yango na bafidedian na bafidediane nyonso donc nakomi mpenza sujet ya monkiri donc kozanga mbongo eseke mwasi nanga kufa nazalaki na koya komena hôpitalité ya malunga sikoyo mwana yango abotelinga aza baba alobaka te nyonso te mpona nini nzambe nakosupporte makambo te nakosala nini papa bandaka koraisonne souffrance eleki monkeri eleki pasi eleki bato baofinga baotonga baotyola ye
alobaka ezana eloko ifa sala papa akosala nini papa akosala nini bafidedia tolanda filme oyo na bokebi nyonso tomonaka mwana yo na kati ya kantine na kati ya bassin nani asundoli ye eske papa asundoli mwana na kati ya bassin mwana ye azolela bamama boza na ndako bobenga eloko nini papa atiaka tomoni papa asundoli mwana liboso ya porte filimo eza pasi papa kolelele kaka mwana moko abimaka mwana moko abimaka papa asundoli mwana papa abandone mwana mama mama yaka o mama yaka mama tala bebe mama tala mwana mama pe lokola motema ya bo mama na tiliki awa na tiki mama na motema ya bo mama azwaka mwana bakomaka na papier his name is Adeze kombo na eza Adeze kombo na ezali Adeze batika wana kombo ya mwana kombo na ezali Adeze aza baba Adeze aza baba alobaka te aveugle Adeze basundolaka papa yeyo asundoli mwana papa yeyo azongaka ndeko na ngai malgré kofingama bapasi obina oke wapi naza bien namona na desite pom nini nyonso eza malamu natike na ozogu mpo ozogu azwa swe na ye nazokende kote mpo ozogu nazokende kaka na yebisa ye ok merci beaucoup na weya omona yo obi akosi moninga ke atiki mwana epai ozogu mais ami mpe azokende epai ozogu parce que ozogu akoyebisa ami na ye vérité désolé bébé désolé mama okosala na mwana oyo nini emeka mwana oyo komona ye Adeze oyoki ngai mwana oyo akokola mpe akosala mbongo mpo na biso akosala mbongo mpo na yo akosala mbongo ya kolesa yoki asoki ngai oui mama mais tokozwa mbongo mpo na kolesa ye ndenge nini emeka fandawa oza nano mwana ntango okokola okokomprendre pasi kende kuna na nsima kende kuna na nsima zwa babushe ya makambo nyonso tuyela ngai yaka napangwisa ye napakole mafuta merci mama lokotaka mwana oyo filme eza pasi filme eza gu filme oyo eza kitoko oyo wapi bafidedien na bafidedienne nyonso fidèle histoire yango oyo bana bango oyo bakolaka Adeze yeyo tokomi mpo ya kokende emeka nini yango eza moke ok ntango okóma na marché somba plastique soki mbongo etondi awa somba basi ya monene baso eza moke soki apesi bino mbongo ekotonda me yoka zala sirke ozwa mbongo nyonso bakopesa ye ese oyoki nga
asimba tambongo moko te. Donc yoko sala erreur te. Adezi mama omoni nzembo nzembo yembaki lobi wana yembango mbongo wana epesaka mbongo ebele yembaka nzembo wana sokutana moto yo kende simba ye na nzete Adeze aza aveugle s'il vous plaît amonaka te mama alokota yeyo mama lokota ke na système ke lokola Adeze aza aveugle akendaka na banzela asengaka mbongo yango atindi mwana mobala lobi bokende na Adeze tango bazosenga mbongo lokola aza aveugle mbongo wana esungaka biso nazwi vraiment place ya kozwa mbongo na kokoma riche na mboko oyo bato bakosunganga makasi na nsima ya Adeze Adeze yeyo mama akomi koutilize Adeze mpo na bozwi mpo bato bapesaka ye mbongo Adeze yeyo azoyemba nzela eske bakosunga Adeze eske Adeze akozwa mbongo filme oyo eza kitoko papa azalaki na posa kosunga mwana mais azalaki na makoki te papa abwaka mwana mwana yeyo mama lokota ye mama komisi marchandise nzambe asunga yo ndeko na ngai ya mwasi nzambe ya lola asunga yo ndeko na ngai ya mobali tango nyonso tu ozalaka makoki ya kosunga baoyo nzambe apesa yo Adeze yeyo bakomi kotambwisa ye mboka mobimba na bawenze na bisika nyonso mpona koluka mbongo bato ya mawa mpe bazangaka te lokola yo bazosunga Adeze filme oyo ezolelisa mama moko na ndako mama moko ya mawa lobi naza na $10 naza na $20 naza na $30 nasunga ta mwana oyo Fondation Fidèle du Mauvais Fidèle du Mauvais Fondation toza wana mpona kosunga ba orphelin olingo sunga orphelin olingo sunga ba veuve olingo sunga na homme de vieillard olingo sunga ba funérailles contactez biso na plus 243 90 74 50 400 Adeze asali ngai pasi Adeze asali ngai mawa Adeze alelisi ngai filme oyo na dédié yango epai ya baorphelin mpe baorpheline nyonso ya République démocratique du Congo baorphelin mpe baorpheline ya Congo Brazzaville yo moto basundola yo moto oyo papa aza te mama aza te epai ya lisungi eza te talela kaka Yesu Christ de Nazareth le Dieu de mon père le pasteur de la foi pasteur Jean-Paul Mayata bana CFC bino bato bomesana kosunga Fidèle du Mauvais yango yo botia biso maboko tosunga ba orphelin tosunga ba veuve na 090 74 50 400 les orphelins les veuves les aveugles Adeze yeyo bana poto Adeze yeyo diaspora yo zolanda biso partout na Angola na Luanda na Centrafrique na Bangi na Bujumbura na Uganda zolanda biso na Tanzanie film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi film oyo soki oza na motema te okosupporte yango te ye atiki na ye Adeze alandi na ye mbongo Adeze yeyo nini kokomela Adeze tolanda filme oyo na bokebi nyonso bango oyo bauti mosala ya kokongola bazozonga to bazokontinue naza na posa komela noki posa mai olingi mai
soki oza prêt à kosala eloko na sengo osala nanga eloko nini yebisanga ye naza petite o naza petite nakosombelo mai emeka oza wapi emeka simanga naza posa na mbela mai okende mpo na nini emeka pardon non oh nasengi yo mai okei emeka azwi mbongo bakongolaki film eza pasi ntango kaka mokolo mbongo asengi ye mai emeka azwi atiki ye nzete emeka azotala ye ndeko na nga film oyo esunga yo moto oza moto ya motema mabe tana film oyo eske comportement na yo eza digne ya mwana nzambe grâce ya deze nde emeka azwi mbongo me aboyi kosombele mai ya komela Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout toye toza pe tokozala toujours wana mama ye azotanga mbongo oyo nini donc 10 000 naira donc ntango tobandaki makambo tondo compter ba 20 000 est-ce que bozosenga bien te mama na msali nyonso mais otozwika wana kanga munoko na yo kanga munoko donc oh ça les a suffisant te donc nyonso tu yo zwika 10 000 pamba na leso ndenge nini ndako na futaka na sama kama supo na yo na lesa ko bilamba na osombela yo ADZ rappelle-toi que na lokota yo na koki pe ko bwaka yo sala mama naza posa 3 minera na sombelo moko nayebi ki oya poso sombelo kote ozoluka nde mbongo mwana sengaka ye 3 000 naira na 10 000 wana azwaka mbongo apesi mwana ye eske adese mama nazala posa nazoloka douleur nasomba kisi depuis quand sikoyo ifona dépenser mbongo nyonso tu mpo na bino ye azwi 3 000 yo mpo lingo zwa soki oki douleur kende lala etalinga te lobi na ntongo olango okeluka mbongo mosusu mama désolé nazoka douleur pardon mama etalinga te adeze kende olala nabi kende olala kende sikoyo ke olala o nzoto ekoma makasi omi atoke osa mosala kende lala Fidèle Story na Kinshasa adeze mokolo mbongo babo pesa ye ata maya pamba ndeko mobala boyaki mama tengi mbongo 10 000 apesi moninga 3 000 mais adeze aboyi mama yeyo nzamba sunga yo ozolanda filme oyo ndeko na ngai ya mwasi oza na bana kokufa te papa oza na bana na yo na ndako pardon ndeko na ngai bunda kotika bana oyo bafele na age moko eza te bakosouffrir te ndeko yo poso chance obokolaka bana ya bato ya ndeko ya famille ya relation ya filme oyo ete ya yo Fidèle Story sikoyo nazomela eloko apio azomela azolia mama de mama bigi oh mama bigi nazomona mikolo yo ozolata bien ozomela bien mama bigi mweloka malili
Mikolo nazo sala mbongo. Mama Big. Ngai nde Mama Big. Mama Big na biso. Mama la kisa bangu. Oh Mama Big. Tale loko na lati. Loko lati babenga ngo fila. Zelo kasika. Zelanga wana mwana nga mwasi. Mama Big. Azomela. Mama azoka mwana bato marchandise. Yonde mama ya ba Mama Big. Mama leki ba mama nyoso. Yondo za original. Olataka ba original. Natali ba mama nyoso tu yondo leki. Na mboko yonde. Oyebi nini? Na lati fila na se. Na lati ozomona oyo di ya mamoto. Betana no ba. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu fidèle d'histoire. Toye pona bino. Merci na ba fidèle. Merci na ba fidèle na nyoso. Fidèle d'histoire partout. Fidèle d'histoire na Kinshasa. Fidèle d'histoire na Brazzaville. Bozalaka bino. Avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Yaya, nazana monete na komika shikoyo. Na depuis na tinda ki ades ndenani. Avec le moko boy. Ok. Donc, avec des motos à changer ngambongo nyonso wana ndeko na mobali. Donc, oyebisanga teke adez nde mama wana nde motatinda kamona wana nzambe o mama wana sabutambe bongo pona nini nzamba ko punir ye yaya mama wana ozomona wana aza ko utiliser mwana moso na mbongo. Bayaki ba changer bongo surtout kende ko de champ de ciment. Emeka frère Emeka pardon frère Emeka porte kangami na zoli ngana kende ko pisser sona sa nini na yebisi yo fo bimananga frère Emeka ko sala bongo te nini. Ok. Siko soki oboyi kobimananga. Na kofongola porte te. Okosumba pe okosumba wana. Place bozo kende kune talinga te. Frère Emeka. Oyebi ke nazomona te osalanga bongo pona nini? Abisi nazamona muke. Nasali nini ya mabe frère Emeka. Mama abiso yeyo. Maman yeyo azo réjouir na mbongo ya mwana aveugle. Bon. Tika na yebisa bino lisolo ya Credit Shop Africa. Credit Shop Africa somba biloko ya ndako na moins cher. Somba télévision congélateur. Somba nyonso tu ya ndako frigo salle à manger vitrine na moins cher. Et pas il y a Credit Shop Africa. Mama yeyo ayaka. Yo adezi. Osani nawa. Dolali. Mama. Na bimaki libanda na pise mwana na yo akangi ndako nazonga boyi. Adezi nazo comprendre que zaka avec te moza zoba. Oyebi nini na peso 30 minutes. Donc, aujourd'hui, c'est que le lopenda, Moussa les athées,
lelo maintenant nakosima morte nakomela te hein po bimaki na butu mwana nga boyo kopesa yo kofongola porte ale kende kuna zwa katini boyo kende ko travailler na posa na mela ale bima sanoki bo sanoki 30 minutes na pesi bino na pesi no 30 minutes ngaye lelo nakomela bière te mono penda zandoki mono azandoki o film oyo eza kitoko film oyo eza gu bafidedian na bafidedienne emeka otalanga nini boye po nini oyebi ero tokomi mama problème ezali nini ado eza alali kuna alali nayebi te soki eza nini yango adeza ayebisaki mama oyo ke nazoyoka nzoto bien te douleur sombelanga kisi mama aboyaki na butu adeza akende kopise mwana ye alobi avakende kotika ye fa adeza couche na ye ntango adeza abimi par force mwana akangi ndako adeza alalaki libanda na douleur na kolala libanda na kozanga kolia adeze nini ekomelaki ye tolanda filme oyo ndeko na ngai filme oyo eteya yo filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo moto ya motema mabe adeze asali nini bafidedian na bafidedienne filme oyo eza pasi soki ozali moto oyo obelaka attention moto ya mawa donc siko mpenza ovandi nga nayebi soki kolala mama nalali kilibanda nazoyoka malili nazoyoka mabe mama donc faute ya nani faute nanga nga nasaki ozala libanda adezi ko-utilize tant te mpona kosala en sorte ke okosaki ozobela adezi oyokanga mama pardon naza na posa ya komela kisi mama pardon somelanga kisi mama pardon adesi azobela mama wapi kende adezi olingo dépenser nga siko mbongo na ko dépenser mpona sombelo kisi na kozongo wapi okozongisa ngo na intérêt yebake lobi soki obimi il faut elanga 20 000 emeka nalobi kende kozwa mbongo wana sombela epskisi kende sikoyo mbongo yango oyo azoloba azofaire dépenser eza ye moko aveugle akenda akoluka mais mama azoloba ke adeze soki asombele bakisi akofute mbongo wana intérêt. Quelle grandeur ya motema mabe, tala niveau ya motema mabe ya mutu. Adeze yeyo mwana asala nini aza pe aveugle azomona te akokende wapi akokima ndenge nini. Filme oyo eza kitoko, filme oyo eza gu bafidedian na bafidedian na nyonso fide d'histoire yango yo bozotala to bozotala te nini nango problème neza nini to continuer problème neza nini tout le monde a un garçon bazobetager de 6 ye batindi ye akende kosomba kisi amoni bango bazobetager de 6 bafidele bopekisa ye pardon abeta mbongo ya kisi je de 6 te beta 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 zanga bela beta zanga bela beta nalongi pesa mbongo
pesa azwa simba na bandela nzambe azobeta mbongo ya kisi ya deze G6 angaye film oyo ezolelisa bato film oyo elelisaka Richard film oyo elelisi Richard atalaka film oyo aleli tala siko mbongo ya kisi mbongo ya kisi eke na G6 le malin ne vient jamais seul film oyo eza pasi bandeko na ngai soki oza na motema te pardon okosisa film oyo te mais toza obligé ya kolanda yango eza leson moko ya monene yeyo batindi akende kosomba kisi asombi na ye kisi abeti G6 est-ce aye na nini adezi telema mela kisi oui wapi yango mela zwa apesaka adezi kisi est-ce que eza kisi oyo batindaki ye mpo abete deja kuna G6 nzambe asunga bayebanso tu babotama est-ce osombi kisi oui nasombeli ye adeze profite na repo na yo me na peso kaka journal lelo lo ivo kende mama nayoki ozope maka lelo lolobi ifo kende koluka mbongo ofuta mbongo nanga na intérêt non batabite mabe baza mbongo oyo film oyo eza kitoko adeze nani azawa oza malamu oyo nzambe na ngai température neza mabe eza moto makasi mama pe asali nini o nayebi te waki wapi nayebi te est-ce que olelo moko nalete est-ce que bapesa oleta mai ya komela ok nazoya naluka eloko moko lia nazoya bona memo na hôpital bato ya mitema mabe baza kaka boyi kaka kosombela ekisi te me moto azombela apesi ate loko alia te ate loko akomela apesi ye te me moto azolukele mbongo mama ozolanda filme oyo ndeko na ngai mwasi ozolanda filme oyo yo ozosala mwana ya bato oyo ozomatraite lelo mwana mbanda mwana ndeko na yo ya mwasi to mpe ya mobali yebaka sor na yo ezali yebaka suka na yo ezali ndeko na ngai ya mwasi yebaka nyonso ozosala lifuti na yango ezali nateyi yo à travers Fidèle d'Historie Fidèle d'Historie tozali awa te po toloba mais toza awa mpona koteya bino toza awa mpona kolakisa yo ndeko na ngai oyo oza kosala eza malamu te na miso ya nzambe nzamba te ya biso bolingo tala moto ya balabala ayei amoni pasi ya mwana akoki te eloko ya liboso asali ayeli biloko ya kolia amemeli ye mai ya komela nzambe apambola bafemme du cœur homme du cœur bato ya motema malamu bino baye boza kosunga mpe bosungaka baaveugle bosungaka baorphelin bosungaka bato na se na mabele bible eza koyebisa biso moto malamu akoba kosala malamu lifuta na ye ezali mama yo koba kosala malamu nzambe apambola yo merci Kinshasa merci Brazzaville film oyo elelisi bato ebele film oyo elelisi honorable Moïse Kama Mateta élu ya Tchango papa social ONG AMK topesi mbote papa ndeko na biso ya mwasi azwaka adeze amemaka yo wapi est-ce que amemi adeze na hôpital film
film oyo eza pasi. Merci. Tolobi koma kolo lopango epai na ye moko honorable Rigane Basula papa social koma kolo lopango epai na ye moko honorable Rigane papa social Airbus Pro Service Airbus Pro Service na $1000 ya pamba ozu lopango na yo 20 mètres sur 20 na $1000 ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali olingi ozwa lopango otika héritage benga ye na 081 81 65 17 913 wana okozwa honorable Rigane Basula papa social mamango yeyo okozwa oyo ok zwa oyo yoka eza cherté yebisa madame na yo mama o mama nzamba akumisa namoni yo namoni amaka akepa pharmacien kosomba kisi mpona adeze kanga mundu na yo ozoloba trop mama ozali boma mpo nozoganga awo na kombo nanga bongo mama namoni amaka ake na hôpital na adeze amemia na mukongo amaka mama bayaka kopesa ye message ke amaka amembi adeze na mukongo bake na hôpital omoni bango air nini naka sikoyo hey donc azolakisa ke nga na kokosunga adeze te hey amaka donc naza na eloko te yango nde sikoyo alinga alakisa nga ok amaka akoyeba ngai otelemi wana lokola zoba moko boye sikoyo otelemi wana olingi sikoyo na peso oyo obakisa na maloba oyo ye koyebisa nga mpo yo sikoyo ezalaka kosenga kolia alongo wana kende kuna longa kuna nazoya kuna nasilana na amaka amaka finginga mama naza posa lipa nazoya moto moko ameki vraiment kotouche nga nazoya na s'en charger na amaka kosentir film oyo gu film oyo eza kitoko mama kanga monoko na yo amaka eloko nini nasali mpona mérite buzoba oyo ese nazosakana na yo me mama ape nasali nini donc oyebisango osali nini za natelema nanu nabongama nanu ndenge nini yo oze omeki vraiment amaka yoka adage moko azobake soki omoni mwana moke azosimba moto tika ya simba oui sikoyo namoi sikoyo tokolo bacamarade yo oza na audace ya koyepa na nga ozwi mpenza moto me na kati ya hôpital mama pi nazalaki awa nakuti moto azolenga namoni mpenza mwana lali atandami azolenga mpenza ata yo moko oyo nasala ndenge nini kanga monoko na yo merci mpenza amaka yoka siko mpe yoka bien a partir ya lelo nazoconsidere kwa ennemi koyepa na nga te komeka ko te kosolisaka nga na nzela nalingi namona ate na nzela na nga te mama pi donc na bande kosortana ate maloba oyo lobi donc kaka ndenge nasungi mwana kanga monoko longo wana ona remercie na nini azoloba mpeke na remercie ye mama pi donc nalongwe epa na yo kaka mpo nabikisi mwana kaka mpo nasungi mwana moko azoba kaka zoba mwana mwasi oyo donc olingi omeka nga olingi mpenza touche nga bapoint faible na nga amaka ekosimba te mama oyo
mutema mabe baye kosunga mwana boyi bandeko na ngai filme oyo esalinga pasi nakoki kointerprete yango lisusu te nazokata merci na bafidedien merci na bafidedien na nyonso fide d'histoire yango oyo bozotala te bozotala te donc yo mpe ndo oza moto akolia makwiti tika na betela bino lisolo ya Airbus Pro Service avec honorable Regan Basilwa koma kolo lopango na $1000 ya pamba nalobi bien bana poto koma kolo lopango na $1000 ya pamba kokwela mabela ngate kotashi yango te mama nazala nzala nalie te depuis nazongaki nakomi siko mama na yo nakomi siko mama na yo kende pa maka apesaki oyo ya kolia amemaki na hôpital mama naza mpenza na nzala pardon vraiment sunganga donc nayebi soki pa maka asunga yo olingi te mama non eza maka te nde moto abokolaka nga nani abokolaka yo kanga munoko na yo adeze osali crime ya makasi ya kokende pa amaka zoba ta mwa mwasi oyo tokotala okolia te mama pardon nabondeli yo naza na nzala pardon mama adeze kende olala soki nga te kende kolala adeze mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban so beaucoup sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique
coupe et couture. Fidèlement Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopesa Biso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèlement Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Mauve Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Mauve TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de la promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit pour booster l'entreprise. Vous avez une maison, vous avez une entreprise, vous avez une société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour nous la base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fidedi Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidedi Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes. Olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango. Contactez Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse d'Okolo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Mauve Production, c'est la réussite de votre business. Avoir kopimela adese biloko après avoir koboya komema adese na hôpital atindi kaka adese yango akende kolukela ye mbongo. Mwana azotambola na maladi, mwana azotambola aza fatigué, mais choix eza te, aza aveugle amonaka te. Filme oyo esali ngai pasi. Bafidedien na bafidedien nyonso Fidedi story yango yo bozotala te bozotala te mwana aza fatigué, aza na maladie, mwana ça ne va pas, mais aza na choix te sengeli toujours asala po soki asali te aluki te akeite akonyokwama ye pe ata asali boye bapese biloko akolia te. Quelle souffrance, quelle souffrance qu'elle passe à des azonyokwama Fidedi Mauve Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi balobela maison na yo, olingi balobela activité na yo, olingi basala couverture ya mariage, ba filmer mariage na yo, bakanga yo ba photo shooting ya bien, olingi basala couverture ya day ya matanga na bino, to rendre dernier hommage, to filmer na matanga kobanda na salle
na morgue, na cimetière. Et olingi peto ça la live ya veillée mortuaire. Na bino contacter Fidèle d'Immeuble Production na plus 243 90 74 50 400 service technique tozali wana complet. Tokuede yo ndeko na ngai ya mwasi, tokuede ba activité na yo pasteur. Olingi basala reportage live na ba kilt na yo, tokoya wana tokosala live ya prédication na yo soki olingi chaque jour ou chaque dimanche tokosala lo musala ya bien. Film oyo ezosala toujours pasi, film oyo eza toujours kolelisa bafidedian na bafidedian ya tolanda film oyo na bokebi nyonso. Mwana oyo abotama mama akufa, mama akufaka na zemi après kobota ye makila ebimaka ebele, mama aperdaka vie. Papa na kofinga makotsolama ya communauté ayokaka soni akenda kobwaka mwana epai ya mama oyo, mama alokotaka ye. Mama akomisi mwana oyo marchandise tellement aza aveugle, mama akomi koutilize mwana oyo mpona mbongo, adeze yeyo aza maladi me aza obligé ya kosala kaka ya kotambola kaka. Nzambe apambola yo bato nyonso to ya mitema malamu oyo boyebi kosunga. Film oyo eza pona biso. Merci na bafidélien ya Congo Brazzaville na Potopoto na la mairie de Mfilou, ba Congo Janivial, na talangai na wenze na mpila na ri France ville wana na bweta mbongo. Fidèle d'histoire yango yo, est-ce que Brazza bozotala to bozotala te. Film esalaka pasi, film oyo elelisaka adeze yeyo, akoli kaka na mosala oyo, adeze yeyo azolemba te. Première partie ya film na biso ya adeze ekomaka awa, pe kosuka awa. Merci na Kinshasa, merci na Brazzaville, merci na baeban surtout bolanda kibiso.